C'est un site moko. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyanda. Nangolu, yo pesi biso Congo. Et la République démocratique du Congo est le pays le plus riche du monde parce que l'État est là. Mais richesse, c'est un individu. Oyo bango baza ko récupérer kango peuple ezokufa or que peuple ezali ayo nzambe tikate mawana yo simba kati na bakonzi bafungula mitema na bango soki peuple ezate bango bako diriger mboka te pesa président Kabila pe na motema andi mako pesa pe solo ete atia candidature na ete na troisième mandat pe kimia solo kuzala bopozo ya ba balinga mbongo bopoza corrompu nzambe ba Judas d'Iscariote sima mitema na bango na fimbo na yokolo oya koteka mboka azwa fimbo no yawe nzambe tala basali na nzambe corrompu osabwaka bango Apocalypse 15 verset 3 bazam malili te moto te moi Dieu je vomi au sanda bango kolo lingaliwa mato mabete sima mitema na bongwama bayiba pasi ya Congo basali na bosolo pete mboka bika tala bandeko bazo violer bango na cuivre bokavu bamsu bazala kati na zamba papa yo za nzambe ya mawa oyo loboko nesi bako sunga bango batela bango pe pesa kimia solo na bazana kati na poto bazana Afrique bazana kati na Kinshasa ete mboko ezali ya biso opesa ki biso yango opambola ki biso na mboka oyo ete mboka oyo motoso a retrouver na quelque chose kolo mawana ki takati na mboka na biso kolo bavanda na pouvoir na makasite c'est toi Dieu qui donne le pouvoir et yo pe nzambe ndo matisaka pe okitisaka et la communauté internationale libotana sunga Congo pesa kimia token élection apaisé pe le boko na kati yango na Congo na Somalia amen c'est un site moko image ya Congo et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyanda.